ingeta, la famille, bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala somo nde yakosala somo, yakosala mokili mawate, en tout cas bandeko nanga kande na yebisaka bino, soki dossier ezali tokoya, soki likambo ezali tokoya, soki ya somo ezali tokoya, soki ya koindisa ya kobebisa ezali tokoya, po toyebi ke eza toujours et encore musala na biso moyen to boya to wangana toloba non ezali te o, po toyebi ke awa nde kop na biso, awa nde musala na biso. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya, soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, toyaka toujours soki toyebi ke awa ba dossier ezali, awa ba makambo ezali, awa ya somo ezali, awa ya koindisa ezali, awa ya kobebisa ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu. Lelo toye na dossier ya Trésor Mputu Mabi Trésor, kande babengaka ye, toye na dossier awa ya Miss Gaga. Tango tobeta déjà lisolo ya Miss Gaga, ibela batu toyebi Miss Gaga aza bongo mwasi ya Mputu Mabi Trésor. Bandeko nanga te pasa, qu'est-ce qui se passe, eza nini, asalaki nini, amatelaki wapi, akitelaki wapi, akweyaki pe wapi, wana eza mutuna. Avant na kota na mwa muzindo ya makambo ya situation ya projet ya makambo ka ndenge ezokende ekozala bien na ya nanu sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Topesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi. Na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Toye na dossier ya Trésor Mputu na bandi ebela batu o ba olanda rabiso ba utaki koyoka kolanda ba makambo oyo na utaki koloba concernant Trésor Mputu. Trésor Mputu azabongo azalaki bongo joueur ya TP Mazembe. Azalaki bongo joueur à TP Mazembe, biso nyonso toyebi abandaki kobeta bongo bale na TP Mazembe oyo ezalaki na province ya Katanga, précisément à Lubumbashi. Yango na yeko profiter kopesa mo bambote na batoto nyonso ya Lubumbashi, batoto nyonso ya Katanga. En tout cas, soki bozolanda biso, bosala biso ka signe de vie batoto a Katanga, babenga bango bongo batoto a Katanga. Est-ce que mukwapo ka mukwapo para vile banendaka nabio commentaire, tu fanche commentaire, andika tu ya kusema tout kwapo, ça me fera vraiment du bien. Ezawa bongo, voilà. Trésor Mputu abandai kobeta bale na TP Mazembe. Et à part kobeta kabale na TP Mazembe, abandaki bongo kobeta pe bal na Léopard, qui est notre équipe nationale. Donc, équipe nationale, biso nyonso toyebi ke ezalaka bongo Léopard. Alors, kuna Trésor Mputu pe abandaki kobeta bale.
na beti la kibino lisolo ya ndenge succès ya Trésor Mputu ya kokufa na ndenge lelo oyo bato ebele parce que babandaki komituna est-ce que Trésor Mputu azalaka kaka to akoma pe mutu ya pesanga kabelanga to eza ndenge nini. Napesaki bino ba explication nyonso. Il y a de cela 2 vidéos on a salaki pour na koya ko éclaircir bino ba makambo concernant la vie ya actuelle ya Trésor Mputu. Lelo na ye bandeko nanga na ye awa na makambo, na ye awa na dossier, na ye awa na situation, na ye awa na ya koinda, na ye awa na ya kobeba concernant surtout et encore Trésor Mputu kande nazo loba, kande nazo beta lisolo, kande nazo solo la bandeko nangai. Toyaki kovanda jour wana na yaki komona bato bayaki kotindela nga ba vidéo surtout après avoir kosala émission ya Trésor Mputu na mona ki bato batindelaki nga ba vidéo bato baloba na nga balobi o mama Étoiline Ines TV yo zokotela ka Trésor Mputu mais tala ba vidéo oyo ezolakisa mwa makambo ebele. Alors ba vidéo wana ezalaki bongo ba vidéo ya nani? Bandeko nanga ba vidéo wana ezalaki ba vidéo ya Miss Gaga. Miss Gaga pona ba obaye bakate azalaka mwasi ya Trésor Mputu. Mwasi na ye oya bala. Eza teke na mwasi moko atiaki zemi te. Eza mwasi penza oye abimisa mbongo. Coup de chapeau nanu na ba papa nyonso o babimisa mbongo na bango pona ko bala basi. Bino po ba mosusu botia bana batu bazemi soki yo tia mwana batu zemi ti lelo otikala kobala yete otikala konore yete c'est le moment ndenge tokota na 2026 kende konore pe mwana batu omona batu abongo azui mwana batu azitie ye zemi akomi pe kobotisaka ye matin midi soir bala mwana batu kende konore mwana batu. Alors Trésor Mputu abalaki Miss Gaga akendaki penza na ndako na bango tolanda biso nyonso banani ba cérémonie na bango ndenge Trésor Mputu akenda na ndako ya ba Miss Gaga akendaki penza kobala Miss Gaga abimisa mbongo basengaki ekutu mbongo ya muke mais ye ayaki kofuta mbongo ebele pona konore Miss Gaga. Alors kande toyebi mobali nyonso oyo alingaka mwasi na ye azalaka toujours partout bisika nyonso azokende alingaka toujours batu basentir ke mwasi na ye wana. Mibali ebele bazalaka bongo balingaka toujours batu nyonso basentir ke non mwasi ya mutuki ngandi ye wana avandi kuna ye wana atelemi kuna. Et kosala ke Trésor Mputu de son côté ayaki kozwa mwa quelques photos na ba vidéo ya ye na Miss Gaga ayaki kotia na ba compte na ye ya TikTok. Pona bandeko mosusu o bayebaka te kotaka na TikTok komaka Trésor Mputu omona ba compte ebele kobima ya Trésor Mputu. Bokende ka na Trésor Mputu officiel kuna nde bokokende kokota compte normal ya Trésor Mputu atiaka penza makambo chaque jour atiaka. Alors ayaki ko poster bongo Miss Gaga apostaki ye na TikTok bandeko nanga namona kika bandeko baye kotindela nga ba photo na ba video ya oyo Trésor Mputu ayaki ko poster Miss Gaga bandeko baye kotuna nga balobi o mama Étoiline yo motozo kotelaka batu o ya Katanga loba nanu mwana mwasi oyo azalaka nde mama ya Trésor Mputu to tantini na ye. Tanti na ye wana bongo tata mwasi bandeko nanga na vandaki parce que nga déjà na yeba nanga Miss Gaga depuis kala na ba succès ya Trésor Mputu bien que Miss Gaga abando milakisa te mais to yeba ye bato ebele ba yeba ye na ndenge ba wera son ba yemba ye ba Héritier Watanabe ba yemba ye mais ba photo na ye batikala komona te mais nga déjà na ezalaki na image pona mona ye. Alors nayaki ko répondre ka bato na lobi wana mwasi ya ye moko Trésor Mputu bato baye ko répondre nga balobi mais mama Étoiline na beauté oyo eza nango Trésor Mputu akende kobala Miss Gaga wana mwasi moko abongi ata te tina mobali na ye azalaki na mbongo ifalaki aluka mwasi moko kitoko mwasi ya taille mwasi ya nzambe mwasi wana eza neti mama na ye eza basi oyo bazwelaka mibali bakisi to eza ndenge nini la famille boyebi ke communauté na biso mosusu koya kobomisaka moto kande na sekaka nga moko lobi ata papa moko lobi mama Étoiline sikoyo sekaka nanu nini soki baye kopesa yo matia kolinga nanu kosekani bandeko nanga bo sekisaka nga
bon na ba o basi babali na bandi bayebi pe bakoya ko juger trésor mputu te. Le mariage, ce n'est pas la beauté extérieure, mais plutôt cette beauté qui est à l'intérieur. Yango tolukaka na mariage. Boyebi lelo oyo, ba divorce ekoma ebele penza ya makasi na communauté na biso. Pourquoi? Parce que la plupart ya batu bakendaki kobala bilongi. Bakendaki kobala elongi, batikala kobala ya kati te. Po soki oke kobala beauté, beauté wana ekoya kopesa yo kimia na ndako ya libala te. Beauté wana ekoya kopesa yo respect te. Beauté wana ekoya kotia yo stable te. Mais plutôt ekoya ko déstabiliser yo. Yango bomona batu mosusu mibali mosusu bazalaki na mbongo avant bala, aye kokutana na mwasi moko ye eza beauté. Mwasi ya ba voyage, mwasi ya kolata, mais mwasi wana akomema nini na ndako? Akoya nde ko vide poche na yo. Ya yo nyonso mbongo esila. Ye asalaka na ye ba voyage kilikili, ye akendaka na ye na ba studio bakangaka ye ba photo, ye alakisaka na ye na mokili keno ye nde aza na mbongo, ye nde aleki batu nyonso, ye nde abonga. C'est comme ça. Kota la Miss Gaga. Bon, la beauté ne se discute pas. Beauté, toyebi te oyo trésor mputu amona epa ya Miss Gaga. Toyebi te. Parce que na côté na nga na koya koloba te ke Miss Gaga, oui bien sûr aza kitoko te. Wana ezalaka nga te. Parce que aussi longtemps que Zambe ye moko akela ye. Donc soki na moni Miss Gaga na mona déjà image en Zambe. Na koki koya koloba te ke non Miss Gaga aza kitoko te, il fallait pas que trésor mputu abala mwasi ya boyi te. Wana ezanga te. Eza penza nga te. Na côté ya trésor mputu akutana na basi ya forme, basi ya taille, basi nyonso, mais azalaki besoin na mwasi ya libala. Yango esalaki ke akendaki kobala Miss Gaga. Kande na uti koyebisa bino, trésor mputu abimisa mbongo ebele na ebite somme wana na kilelo oyo, parce que na batan wana afutaki yango na franc congolais. Je me rappelle, c'était un samedi. Ezalaki somme batu nyonso tango wana nini trésor mputu azalaki na succès ya makasi. Un samedi, donc c'était partout na ville ya Katanga ya Lubumbashi. Batu nyonso baobetaka lisolo ke non lelo trésor mputu azokende officialiser makambo na ye na Gaga, azokende kobala Gaga. Ezalaki soma balaki tango bayaki kopesa basango na bainformation kande to bando olanda ba RTNC bandeko na nga ezalaki ya koyinda batu nyonso bazokamwa mbongo ebele boye trésor mputu ake kobala nango mwasi yango aza ndenge nini. Donc pona koloba ke non trésor mputu azalaki besoin ya mwasi, azalaki besoin mwasi ya libala, azalaki besoin na n'importe quelle fille te, mais azalaki besoin na mwasi ya libala. Donc ye oyo bande koluka na kati ya mwasi akutaki yango epa ya Gaga. Vous savez, il y a de ces femmes, na oko pesa exemple ya neti femme mwasi ya Fally Ipupa. Akutana na Fally Ipupa azalaki na bambongo te, azalaki na eloko te. Parfois même Nana Ketchupa bandaki ko dépanner Fally Ipupa mwa bambongo ba transport. Oh, toza na mwa affaire moko boye naza na mwa mbongo mikolo te. Vu que Nana Ketchupa bandeki ko sala, mosusu obimisa mwa mbongo a poche na ya pesi Fally Ipupa. Ti bayaki ko bala na Fally Ipupa. Fally Ipupa tikala kozala na eloko te. Azalaki kaka un de bruyère azobundaka lelo amati boye lobi kuna kiti boye. Mais parce que Nana Ketchupa azalaki mwasi ya libala, yango andimaki kovanda na Fally Ipupa. Ata soki lelo batu bafingaka Nana Ketchupa eza kofinga ye na soni. Parce que des hommes normaux o penza bayebi que la vie ne se fait pas au brillant. Ndenge naza boye fo na bala mwasi ya malonga bakopesaka basi mosusu valeur. Alors tango Fally Ipupa lelo nzambe aye kopambola ye, yango bomonaka aonoraka pe mwasi na ye. Po soki okutani na ba fille oyo ye eza beauté, eza taille, eza elamba, eza voyage, eza sac, mwasi wana soki oza na bapasi akovanda akotikala kovanda te.
mais mwasi oyo ya libala aza mwasi moko ata soki oza na eloko te akosupporte bovanda ata soki eza na bato mosusu bakendaka epai ya basala nzambe basambeli mpo na bango peut-être nzambe alobi ke ndenge eza boye bati boye kiti boye nzambe akopambolaka bino okozwaka mais eza na bato mosusu batikala kokende te epai ya basala nzambe te bayebi na bango ata futur na bango ezopromettre bango nini parce que bato mosusu bavivraka ata na promesse avant ata na promesse ayebi ke mobali na nga lelo aza na eloko te mais lobi kuna nzambe akoya kopambola biso me bagaga wana baza bato moko bakutana na batrésor mputu wana trésor mputu na succès na ye eza ya malonga te akutana na trésor mputu na bagalère nyonso baza na ye siko lelo azala na mbongo ye mputu trésor aya kobwakisa gaga ekosimba te aza mwasi na ye ya bagalère lelo nzambe aye kopambola bango akomi mwasi ya succès na ye c'est comme ça la famille yango na ye koprofite kopesa conseil na bandeko nyonso oyo baolanda mama Étoiline na minute oyo surtout bino bobali te dommage na bapapa mosusu oyo basi babala balanda bote lelo bakomi koregrete me baoyo nanu bino nanu bobali te babalaka mwasi mpona bote te parceke bote wana ekokia kolukela yo bamakambo na ndako ya libala déjà biso toyebaka oui bien sûr soki obali cela ne veut pas dire que non obanda kose négliger obanda kosokola te obanda kobongisa suki te obali mais ozozwaka soin na yo ozoprendraka soin na yo osokoli mwa mai na yo mwa elamba na yo ya bien olati mwa poudre na yo ya normal okozala lisusu ba maquillage moko exagéré te okotia ba maquillage moko exagéré ya makasi soki bookendaka feti to soki ozobimaka na mobali na yo wana kutu eza ya bafeti nde okolobaki non nakende kofutela yango basala nga maquillage mais soki eza kaka ya koloba ke non bolingi bobima na mobali na yo yo moko lelo oyo kutu na ba YouTube ezali bakolakisa yo ndenge nini na kotia ba maquillage luka mwasi oyo aza na materiel ya kibomwasi mwasi ya libala luka mwasi oyo yebi ke oyo ata soki lelo na zangi akovanda parce que lelo oyo moni mobali nyonso soki aza na mbongo akutanaka na basi ya ndenge na ndenge parce que la plupart ya basi bazalaka bamaterialiste eza na basi mosusu oyo na ndenge bango bakola ye eza mbongo na vi na ye ayebaka kolinga te me alingaka nde mbongo donc azokota na vi na yo ayebi ke ndenge nazokota na vi ya mutu kingandi ngai eza mbongo atielangaka mbongo na mesa c'est fini na opesa ye bolingo me eza na basi mosusu alingi yo na motema na ye mobimba na mwasi wana soki alingi yo réellement na motema na ye mobimba déjà dis-toi ke ndenge eza boye na kovivre na nga heureux na kozala na makambo te ke no yango wana emataki yango wana ekitaki te na kovivre na nga heureux mais soki boza na mwasi moko ye eza kaka mbongo okoka kovanda na ye te okokoka ta jour moko te kovanda na ye te eza bongo eza penza bongo la famille eza bamakambo oyo nakoki koloba mpona makambo ya Miss Gaga donc soki lelo oyo trésor mputu azalaka toujours et encore na Miss Gaga cela veut dire ke akuta eloko ya malonga na kati ya Miss Gaga et puis eza na eloko moko emarka trésor mputu na vie na ye yango aprefera na ye avanda na Miss Gaga na ye aprefera na ye atikala na Miss Gaga na ye aprefera na ye Miss Gaga azala mwasi ya vie na ye mobimba eza bongo bandeko na nga babilo mosusu ifo tolobaka babilo mosusu kande na yebisaka bino ifo tobetaka masolo babilo mosusu la famille ifo tosololaka ezala te ke non mama Étoiline ayebisaki biso te non bato baofinga Miss Gaga baofinga Miss Gaga na soni bino basi kitoko bokoka kovanda na bandako ya mabala te Paul na ndako ya libala na bino bozovandaka kaka eza kaka tovandaka eza kaka tovandaka eza kaka nga mobali na ngai fo kaka azala soki aza nango te yango wana bozotulaka yango bomonaka bosala constat la plupart ya basi ya kitoko bazalaka penza basi ya kitoko babalaka bango te boyebaka yango moi je me rappelle il y a même une femme qui m'avait demandé qui m'avait posé la question de savoir oh maman Étoiline comment ça fait-il que biso basi ya kitoko talaka ngai apesi exemple ya yeye moko naza na 37 ans
ti lelo natikala kozwa mobali te. Mais tala vas-y na biso azalaka ta kitoko te. À l'âge de 23 ans bayaki kobala ye. Pourquoi? Parce que basi wana déjà na kati na ye atie na ye bolingo. Mwasi ya kitoko atie na ye mbongo. Ayebi ke non ndenge eza boye nga eza mbongo. Soki natie mbongo ale mobali soki aye il faut azala mobali ya mbongo. Wana bolingo eza te ye eza bolingo ya mbongo. Basi ya bongo kovanda na ndako ya libala te. Soki omoni lelo o basi ya kitoko neti babiso toza na bandako ya mabala, il y a le Saint-Esprit dedans. Toyeba nzambe na kibomwana. Toyebi ke mutu apesaka ezalaka nzambe. Na bala na mobala aza nango te, na bala na mobala aza nango. Premièrement, la première des choses, eloko kosala liboso, c'est l'amour. Olinga mutu, ozolinga matériel na ete. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, coup de chapeau na Miss Gaga. Na kozwaka surtout soin ya trésor pour tout. Na kolingaka ye na ba moment nyonso bo mati bokiti ozaka pembeni na ye. En tout cas, oza mwasi moko ya ko féliciter. Et aussi na ye ko fongola moi parenthèse. Depuis to yeba Miss Gaga to tikala ko yeba ata jour moko te ke non yango wana ba vidéo ba audio ebimi Miss Gaga alingi a divorcé trésor pour tout tikala ko yoka ngo te. Aza mwasi moko agiraka makambu na ye na ndako na ye moko. Ba trésor pour tout wana na ba mbongo o ba simba na ba succès o bazala nango baza ba mibali moko bazala ki tenter ya makasi. Eza na basi bino moko boyebi surtout basi na biso ba congolaise bazalaka capable ya makambu nyonso. Soki ba monika mbongo nyonso bakoki kosala. Eloba ndeko na biso moko ya mwasi na komentionner kombo na yete alobi yeti na bandako banganga akota pona kobimaka na bato o baza na ba succès abimaka kana bango. Siko ndenge eza boye Miss Gaga amona ebele mais avanda nango na ndako na ye. Atikala kobimisa ngo te, atikala koloba na mokili te, apesa honneur na mobali na ye, ce qui est normal. Mais na basi mosusu o bazoyaka na ba vie pona matériel, bazoya na ba beauté na bango. Baza basi moko bazalaka na maîtrise te. Omona kama makambo ya mike, akomi mbala moko kobimisa kindumba mobali. Akomi na koloba ke non ndenge eza boye mobali aza na bakisi. Mais Miss Gaga totikala komona pe koyoka ngo te. Donc pona kolakisaka ke non aza mwasi moko o bateya sur le mariage. Aza mwasi moko o azalaki déjà préparé sur le mariage. Aza mwasi moko déjà kobotama na ye ezalaki na makanisi na ye nyonso ayebi ke nazokola ifo na bala na vanda na ndako ya libala. Eza mwa bongo. Bandeko nanga bakosa bino te, mokili ya lelo eza mokili ya luka mwasi. Oyo aza na kibo mwasi na kati. Luka penza mwasi oyo na makanisi na ye eza kibo mwasi. Balukaka mwasi te ke non parce que alobaki, parce que azana beauté, parce que soki alati elamba ekosimba. Babalaka mwasi pona elamba te. Parce que tango akobanda osalela yo kindumba na ndako ya libala oko regrete. Eza na ndeko moko lelo oyo aza na se ya mabele. Pourquoi? Parce que abalaki mwasi atalaki beauté mwasi ya pembe. Surtout la plupart ya mibali bakufelaka basi ya pembe. Akufela mwasi ya pembe. Aye kobengisa mwasi wana na poto. Mwasi yaka baye mwasi aye kokota boya nde yo. Siko mwasi akomi kosala semblant. Bavandi na ye baye kobota bana mibale nzoka mwasi aza na ye occupé na mibali mosusu na Congo. Tango amonaki ke makambo na ye na Congo esimbaki aye ko répondre ka mobali ke non ndenge eza boye na zongi nani kwa papa na biso akufi na zonga nanu Congo na kozonga kasima na kozonga après matanga papa azongi na Congo ka boye bazo sisa kokunda papa aye kobenga mobali pona koyebisa mobali ke non ozalaka ya niveau na ngate. Imaginez. Mais parce que azaki na ye na besoin ya poto. Akenda poto amoni vi ya poto malamu na zonga na nga na kin na continue na nga kindumba. Siko mobala azaki na ye na bolingo ya solo. Alors bozalaka keba na basi o bozolinga. Toboyi lelo tolobi ezala te ke non mama Etoiline atikala koyebisa biso te. Ngai yeyo nazoyebisaka bino. Ngai yeyo nazobetelaka bino lisolo. Ngai yeyo nazolakisaka bino nyonso oyo il faut bosalaka.
eza mwa bongo hein, la famille babilo mosusu balobaka babilo mosusu babetelaka yango sete babilo mosusu basololaka surtout et encore na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi voilà bandeko na ngai biloko ya kitoko eumelaka te biloko ya kitoko ekendaka toujours mbangu na système moko ya bien na système moko ya kitoko grand merci na bakatange nyonso oyo baolanda mama Étoiline nazomona bacommentaire na bino na swahili eza tellement ebele. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, na c'est qui encore son nom? Papa, pasteur Azana Uganda, hein, William, pasteur William, grand merci pour la présence na bino na chaîne Abiso Étoiline Ines TV. Papa wana atinda ki message pour na ko marquer présence. En tout cas, merci bande konanga kande boyebi. Yo pe ozolandanga marquer présence na yo na commentaire et ko sala mama Étoiline Kitoko. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.